Capage TV. Capage TV. Ngai na kumisaka mutu fali popate na kumisaka ba effort oya salaka na imaginaka soki iya zalaka te na musique na biso lelo musique na biso ngai zala wapi mutu so bandi ko zo succès ezalaka pe combat na pe ya vie bandaka wana ba shit pe ba okobimsaka mutu bo pa obungi pe to monango na artiste belé mais natalaka énergie ni oyo ya zalaka nango ti lelo a succès mazo zalaka kaka en fait on a le bangi bambo ba imba na français ba bazo ngo mabe lokola kanga makana vena fali yango muta komi we bisa yeke no take ba mise ba imba na français ko to biso to ko imba na français za ibongo te ngabo ko tindanga te na age nango ko tindanga koma o tindanga ndeni déjà au lobate pour loin maison mère coup place il fallait loba mon lobate au fanda au boula pena musique na ote symbole lobate te mena mboka te na mboka oyo s'il faut que loba il faut que loba quand il faut parler ceux qui musique ya Congo ezalaka nango kaka rumba ndembe tamsu na zala appelé à ça la musique te moi j'ai été appelé à ça la musique par rapport ya ndenge na bango mona bandai ko boucher na ba windi musique à maison mère à l'époque wana windi musique à 4x4 ni bandai ko bouger mo ba filer ba mbate ba zubina donc ngai loka liboso na découvrir na musique à Congo yango wana na zara jour mona na virambo ko filomide na tuneve et quotité le belanga vérité na sala ngo bi oh ngomo koti na sala ngo ya de cela 3 ans na que non vérifier Congo mo boka ba cri et l'homme se zalaka na tuzongi se virambo so ka pesa ki peut-être animateur moko boy a boka quotité on a la te borna te animateur ngo nga boka ngo na ndeni quotité nga boka ngo ndeni. Donc, millions de vies, tout ça, na tout ça, la tête, tout ça. Déjà, pas si pour la bateau, nous peut-être bah ça la tête, bah monango, donc faut pas ça là, bah fort, il y a que le cas pour ça là. Donc, affaire à la million, c'est nous. Aux ongles en sous. Mais c'est nous, donc les ailes, le cicatin. Tant que nous avons le belango, yum to bandi. N'a la plaisir, nous avons un mis, on a mis sur auto que ça 23 millions. Ouais. Tous à Nanino Abraham, tous autant à moi, à féliciter parmi les artistes à Wenge, musique à maison mère, ou ceux qui ont à terme de vie, ou à la vue mingi, qui tournent mots, ils ont la vue mingi, zayo. Congo pour nanga, le rôle de dans l'état d'esprit, tous à au Kabona. Déjà, il faut qu'on se le dise, tous à au Kabona, tous à unité. Donc, quand la musique était dans ma cambo belé, tous à déjà au Kabona. Et pour nanga, na monaka. Nde bat musuta musu ba telemela au Congo kabwana te peuple congolais Congo fait kabwana pour nanga na mona Congo fait kabwana pour Congo évoluer il faut Congo kabwana oui Congo comme le États-Unis donc muto akangi te ko ngamutu na kangi na fandi a te na te ko o mona mutu monga bimi kaka bodongi ye kaka ko donc Congo to ko moyo kana banada makasi zo comprendre la côté si doit beti plan na ba zoyo kae etam so artiste mo bo mona ka pe danger mais ba yoki na bango ete nini ba telo mo ka ngo yo pense pasteur ke mi sa pasteur ngongingo ba danser pembeni azaka ye moko to abina musique na ba pasteur belé ba bina musique na nga sauf que ye ndazo a médiatiser yango ba belé musique à Masano. Le bail yo sakanaka te. Musique na musique à ambiance, ya sentiment ya Masano. Bienvenue dans Capage Télévision. En tout cas, si je souris plus, c'est parce que je suis avec mon ami, mon frère, mon artiste. En tout cas, il ne sera pas à présenter. Robinho Mundibou. Voilà, l'homme d'Nzete. Robinho Nikara Nzete. Nini ba position il y a danse voilà tout na yango lelo et merci à tous nos partenaires Ginette Sumbu Mokonzi Kabelo yem tasali ke Kabelo na ngeza rabo et je me stick numéro Ginette et ça nga bien ba onye swali ba couleur o ba coloration o ya Kabelo en tout cas coiffure na ngeza kitoko et ça perruque kitoko en tout cas Ginette obenge kana par ya site ya Capage pe ba partenaire nyonso ba linga biso en tout cas bo rozwa nyonso ya malamu bo continuer ko soutenir biso et ça là vraiment bien Joe Mystique o tcheli biso kaka extrême qui est artiste on a vu que est bloqué en tout cas extrait quand tu chara après on l'a dit c'est le biso partenaire et puis on est sur notre plateau pour continuer mission la biso voilà
ONG Avenir pour tous oyo ezwami na États-Unis pe na République démocratique du Congo. Na souci ya kosunga bandeko na biso batikala na Angola pe na République démocratique du Congo ememeli biso ba service à ligne ndakisa boutique aide alimentaire pe service ya Easy Cash International kotinda mbongo na famille to na bato bazangi ba moyen kopesa ba don pona ba orphelinat. Il y a des fois totinda ka mbongo na famille basaleli yango na ba besoin mosusu pe batikali kovanda nzala pendant mois mobimba. Grâce à ONG Avenir pour tous kende na boutique aide alimentaire ya Avenir pour tous na Google www.avenirpourtouscongo.com okokuta biloko nyonso ekoli etekamaka na RDC. Sala commande na yo, passer na paiement avant au futa okokuta esika bakomi expédition tia adresse ya Congo commune quartier avenue numéro pe numéro ya téléphone ya moto ko recevoir biloko passer na paiement na yo équipe ya Avenir pour tous ekokende rapide na adresse au chaki na Congo kino na porte ya ndako et livrer commande wana na famille bazui pe basepeli pona kotinda mbongo kaka na site ya Avenir pour tous kende na Google www.avenirpourtouscongo.org okokuta formulaire tchaba information na yo pe tchaba information ya moto akozwa mbongo na Angola to na Congo tcha moto ni kotindela ye passer na paiement osilisi kofuta okozwa code na email adresse na yo pe sande kwa kene ko récupérer na Angola akozwa yango na Ojawenda na Casa Dubai akozwa yango na Mabor akozwa yango na Kalemba de pe bisika ebele na Angola na RDC ako récupérer mbongo na ye na Lemba Super en face à Food Market na Victoire na marché de la Liberté na Njili quartier 12 tozana Matadi tozape na Kimpese tozana Kasangulu tozana Bomba tozabisike ebele. Pour plus d'informations benga biso tozali en ligne 24h/24 na ba numéro na biso oyo okozwa biso na WhatsApp +1 859 888 45 43. Benga biso à tout moment tokoyamba yo toko assister yo pour que osala commande na yo to otinda mbongo na Angola to na RDC na pete nyonso. Avenir pour tous, solution ya mabota na biso. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute. Nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Ah ndebisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngalima, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Robin Mundibou est parmi nous, c'est notre artiste et ne sera pas à présenter. On va parler de nos pistes. Nzete, on va parler de ses actualités. Et Mikolo, quand même, à Saïbiso bien. Tout le monde est tiki polémique. Malgré une sous agressivité, mais tout le monde est tiki chinasé. Et puis Nzete, ça marche. Hein? Une semaine déjà, tu as 600 et quelques. Donc, Camille, tu as 1 million. Bonjour et bienvenue. Merci, merci Cynthia Kapache. Et puis, bonjour. Na batutu au bazo landabiso na ngongo yo et affaire à la million c'est nous ozongela en sous mais c'est nous donc les lo kwasikata tant que nazana ngo na kolobela ngo yo mto bandi na plaisir nzembo na misu na misu uto ko 23 millions ouais toto za na ninyo Abraham tozotonga moi moke a féliciter nga parmi ba artistes à Wenge musique maison mère ou ceux qui bazobeta terme de vie ou azana ba vie mingi titene mo azana ba vie mingi zayo continue toujours ko bosser ils appellent la misu on dirait deux musu pe on les a donc tous a binananga tous a chana no beaucoup te bima na ba chaîne la ba musu c'est ça on ba millions kuna donc millions de vies tout ça na tout ça la tête tout ça là déjà pas sindé pour na bateau na nous peut-être basala tende bazomona ngo donc faut basala ba effort
ya koluka kosala donc voilà. On reconnaître quand même qu'il y a les hauts et les bas. Oui, tu peux plus parler de vidéos qui n'ont avant. C'est la vie, c'est la vie. Tu imagines que non les autres la période de la pandémie au coronavirus que ba bar et vous allez au kanga ba boîte de nuit vous allez au kanga ba fête matanga bando suka tamsu ndenge comme ko suka le na ba mort que ba ke okunda. Donc voilà, donc toujours le casco s'adapter na rythme il y a vie à l'élo, même qui les autres et tout, voilà. Donc, la vie, elle est comme ça. Ok. Sans polémique, Robinho Mundibou, peut-être appréciation à bateau, balinga mingi. O balinga qui est au sa carrière nayo, ça que ça tâchait trop na fali poupa. Pourquoi il s'abonne? Parce que les gens disaient que Robinho il était bien seul, qu'il a attaché na grand mort boye, ou à qu'il aime souper cause na avantage na la musique nayo. Voilà. Et comme la copie mon amatoy. Bah oui, comme la ngai et puis je na position ngeza bien. Position ngai ya ko ndima oeza. Ngai na kumisaka mutu fali popate na kumisaka ba effort oya salaka. Et na imaginaka soki iya zalaka te na musique na biso lelo musique na biso ngai za la wapi. Surtout biso génération lelo. Donc voilà, ngana kumisaka te ke pona fanatique ya mutu. Na kumisaka ba. Ça fait wariote. Musicien wariote. Naza na ngapuna te en fait. Ngana kumisaka ba effort, ngana tala tant na bandi ko zo succès. Mutu so bandi ko zo succès, ezalaka pe combat na pe ya vie bandaka wana ba shit pe ba ko bimsaka mutu bo pa obungi pe to monango na ba artiste belé. Mais na talaka énergie ni oyo ya zalaka nango ti lelo. A ça succès mazo zalaka kaka en fait na kumsaka ba discipline oyo azalaka nango na kumsaka ba effort o asalaka na kumsaka vision comprendre nazo ba problème na auto ba problème mingi ba époque mo bona lobaka na ba toto yemba na français tout ça ba disque na faisait un peu na français tout monde moins loin bato ba critiquer ba finga melelo oyo moni ke non bato tout ba komi au album international album old mais tout comme ko luka ça là ba effort en fait. Donc voilà, ko ça là ba effort dans la vie ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile mais soko moni mutu moko ba continuer ko ça là ba effort azo progresser na musalo ya musique il y a pas surtout à Congo en tout cas faut mettre la maboko surtout na niveau na donc voilà donc bato ba tenanga rigueur te soki na kumisaka oeza. Ce qui est mutu mo azaki plus fort sous ko le kafali poupa nangana toujours na bana toujours ko kumisae ndenge na kumisaka ba artiste tout na apprécier ka misala ba artiste tout ya Congo oyo ba bandi na ba o bazalaka et voilà na za na partie mo boité ko na kumisaka oyo pour le nuire oyo et tu ngana bandaka démarche na ngeza côté de l'impolitesse ya ba leki envers ba grand. Okay. Surtout grand frère moi le rôle a fallu pour passer un peu ça en fait. Relation à Yemoko et Ranson, ça va Igwe? Le roi de la forêt, voilà, lui il reste mon formateur. Moi pour la faire featuring, exact pour Nicolas on dira ça large, on va featuring. Torosala, il est projet on est à déjà donc il y a yemba na les phénomènes. Oui, Ranson Toroyemba na biso projet on est en amour et ça en cours. Na 4 albums nanga au noir et blanc kaka. Mais comme ça la featuring pour nanga na lobareza inspiration. Faut aller inspirer na loko mobo ko toute sa binomi ba le musa la jet d'hasard. Hein donc ba te belé ba comme ça featuring le roi jet d'hasard. To kutanira tout ça moi j'ai mobo tes jet d'hasard. Il faut penser bien calculer temps, bo calculer makambo yemba, bo calculer na donc il faut bien calculer en fait. Il faut bien calculer. Voilà. Robinho Mundibou, recul nayo, nathan on a nyonso on a après au chimie polémique, recul nayo ezala point. Pour nous préparer les biso ka nzete, to zonga kino de yo moko yo kapé ba mélomane et puis conscience dans moko. Ben ngati lelo na musique ya Congo na lobarate kende na bona sina komi maître maestro na sina komi comme donneur de leçons. Non moi jusqu'aujourd'hui na lobarake j'apprends tout. Nous prévenons aux gens que nous avons fait des salles dans les liboso minene zaka na année 2020 ou que na ngabi ba poto na musique na 2020 donc j'apprends et nazalaka na fierté ya que na kati apprentissage wana j'évolue et puis j'évolue bien
moni na mona ikeno ko uta na ngai Europe koya na mitwa batu en fait soko lobby on dirait wana oyo bandai ko loba eza sous IT na mitwa batu donc pona bango ezali lokola donc pour toi kendaki yango mutu commissaire boy OK ngai l'Europe ezaka nde na kenda na bando ke na kenda ba Cameroun ba Côte d'Ivoire ba pays wana to Afrique eza na okamboka ngaku na monaka Dubai ou batwa comment kende bikenda bizonga na mona ngo eleki kutu ba Europe ponanga na mona ngo eza mboka moko bona na ba culture mo eza développer eza na makambo eza pena place mo yango prévano moni ke batu ba koma uta ba grand star ba uta ba États-Unis ba yaka ba vacances ta bango na ba Dubai wana donc Europe eza nango mboka loba ba mboka tout donc mutu mso ko za na Europe maza hérité mutu mso za na ki sensu na Congo Kinshasa mais aza heureux en fait donc pour la majorité ba congolais belé eza par rapport ndenge na utaki Europe na yaki yango mutu pesinga ba PK et pesinga comme singa orgueillé donc ceux qui na lobby comme on a bandaki ko loba avant ba on a trouvé un normal et ceux qui na lobby on a tant on a utaki Europe et comment le rôle donc eza anormal quoi parce que ba mesana ils ont déjà lobaté pour loin maison mère kutu place il fallait loba mo lobaté au fanda au bula pena musique na ote symbole lobaté te mena mboka te na mboka oyo s'il faut que loba il faut que loba quand il faut parler parce que tous les patriotes moi j'aime le Congo c'est mon pays en fait si on a monnaie l'eau mobo oyo marché peut-être bien il faut que le makoloba mais faut appeler trop direct na koti bon mutuna mutu ana particularité na ye na mutu ana ndenge na ye ngaza hypocrite nga so il faut na kene direct na likam na kendaka direct bien que bozo ngo mabe forme na ngo ko mabe mais daka mona lobangi bambo ba imba na français ba bazo ngo mabe lokola kanga makana vena fali yango mutu akomi we bisa yeke no take ba mise ba imba na français ko to biso to ko imba na français za ibongo te nga boko tindanga te na age na ngo ko tindanga koma o tindanga ndeni o tindanga te donc ezala na ngo bongo te mais ata peso ke za ki bongo est-ce que ça mabe tout kaka totombo la culture na biso tout kaka culture na biso kende moi liboso tant na yaki makambo ba vu bat ba mona yango mabe bat ba finga ki melelo zo komo mona ke batutu ba komo kota na jango batutu ba komo comprendre ata ndenga Google Ads to sala ngona nukaka ba mona peka te biso pe to za na moi niveau moko bo en fait eza na kaka koluka ko tombo la culture na biso donc voilà ngai na yaki ko kota na muta polémique te ndongo lobby mais na on se retrouver moi muke na polémique par rapport ya koluka ko telemela ba valeur peut-être que nous sommes consommateurs de ba ligne ko telemela ba anti valeur et puis ko tombo la ba valeur vous comprenez donc ce qui eloko moko bo oyo ezali yangote na fanda kimia na mona geno ezokende ko continuer kozala yango te to tika la peka bon tandis que biso tozo ya na musique nga ti lelo loba geno nazana ngano j'apprends en fait nazo ya na musique et na olinga te na mona geno nga nazo ya et bato baza liboso baluka ba bebisa nzela ba incliquer bato ba concept na bango moko boy na mutu etika la ka bongo pi bato ba biso tozo ya tozo empêchement ko loka ko évoluer so moni ke logo moko ya ça ne va pas il faut que telemelango faut que loba donc voilà donc toza te mboka moko boy bato mo ba lâche ba yuma mo ba fanda quand il faut dire la vérité alors il faut pas dire la vérité parce que o wana zalaka o wana tonisaka basal likolo azo ko tonisa te alors donc faut to luka to kanga mu no poazo lo ba buzoba non buzoba to luka to lo bango mais bien que peut-être manière à robino mundi bozalaka moi bien te ya koloba mais de l'autre côté bato ba comprendre nga na zamu te Équateur biso bato Équateur ne soit beta rabandika mais bato Équateur to kenda na makambo direct si funa lo ba vérité direct na attaquer direct on est comme ça c'est dans les sangs donc voilà muluba za muluba mukongo za mukongo muna mutaza ye en fait nazo luka na nzelo nga nazo ya na mi imposer vous comprenez na mi imposer de tout mona bi ba vie na biso ba Félix Choisé quoi ba imposer pe ndenge na ye moko bo na caractère ne moko bo mais ça ba ni ba imposer c'est bon to changer ta moi ndenge mo bo ata mais to luka kaka ko luka ka moi changer mo mukie to komo kena ba 1 million une semaine to comme to luka te parce que a besoin public nyonso te eza que tous a besoin public voilà mais public il peut bazaka nango patience so à comprendre que to tika e kaka
eza te ke po na changer moi muke yango ba vie bandi o mata te batunde ba bandi ko comprendre que to comprendre qui était na temps wana siko tant to mono bango moko bakomi ko sala makambo yango moni ke toyo kana biso ka mundibu na biso tozongela biso ka mundibu na biso vous comprenez donc moni donc voilà nga za raso bo comprendre ngate na otika temps moni temps na tika ki ezali bo comprendre ngate na tiki na nous temps tant on a moni ba bandi ko comprendre nga na ye lisusu. Merci Mundibu, dans ce pays compliqué hein. Wanezanga ngai mutuna mutu azaye nga nazanga nga nasala na musique. Quelle origine ya côté la bino? Ngai soki musique ya Congo na ndenga mabete ya. Soki musique ya Congo ezalaka nango kaka rumba. Ndembe ta musu nazala appelé à kosala musique te. Moi j'ai été appelé à kosala musique par rapport ya ndenge na bango mona bandai ko bouger na ba windi musique à maison mère à l'époque wana windi musique à 4x4 mais bandai ko bouger mo ba filer ba mbate ba zubina donc ngai lo li bosso na découvrir na musique à Congo yango wana danse d'abord et yango pe oyo nazo continuer ko sala tant que na se sentir à l'aise ya ko sala yango esala ke non ngaso na mona ba bina ba danse nga na mona ngo esala ba bien. OK. Surtout dans nzete bazo bina voilà et ça bien surtout ba challenge nangé za ba challenge mo calculé te déjà que sentiment ba tout coup d'un place mon musique là tout filmer au moni donc là c'est ça là nga penza plaisir moi ya komona ke bazo là ou ka bazo dasu kana eloko mo bonga na créer nga na sali en fait par rapport ya toyemba na biso ba rumba mais ba rumba belé toyemba ba artiste la majorité za pour na finga ba artiste congolais mais la majorité banzebwe belé mama na Congo sur le bi te monotonité sur le lobo landela bien bakomela biso ba rumba belé mona ke bakomi la ya yemba et tout bakomela biso ba parole mo basala ka musala na et ngai nazanga na plaisir mi ya komona ke badanse nga mum na composer na créer nga mum na sala yango en fait nazanga jour mona nazanga jour mona na virambo ko Philomide na tunye et quotité le belanga vérité na sala ngo bi ngo mokoti na sala ngo ya de cela 3 ans na que non vérifier pour inspiration eza biloko misusu yo moko ntango s'inspiraka mutu moko bo individu pe lokola yo être humain mo lokola yo a s'inspirer po bongo eko bangisoti donc un jour son akuta na vie na retourna na tuna pe effectivement ndenge na raisonner qui en fait parce que soki na parole a komi ko raisonner et quotité en tout cas parole ba raisonnera teka et puis tant muto raisonner teka raisonner ateka par rapport à concurrence alanga ça lo mo eza makasi parce que logo la ba quotité ba tchana no bela ba bilo mo oyo za ka bilo mo oyo muto ko imaginer ngote en fait muto ko négliger ngo muto ko saboter ngo so mo na geno vers ko raisonner bo eko bima kuna ndeni iloko bongo eko bima kuna ndeni nini. Alors un jour fona ke na lukana ke ndo tout tant na moni ke veiller mo muta s'inspirer kana ngo na bi Virambo c'est un artiste pourquoi na niveau ya ke ou s'inspirer cri yo mo sali et puis batu bazo dasuka nango bazo kata na nango batu bazo sali nango ba vidéo donc on ezaka donc e utaka na kati en fait. Vous comprenez? Donc ça va créer donc autour des questions que mo boka ba créer et là monsieur ezalaka na tout ce Virambo so ka pesa ki peut-être animateur moko bo abori quotidien la te borna te animateur ngwa nga boka ngona mndeni quotidien nga boka ndeni na voix ni pas que ba ya na sona mais alors vous comprenez failli quand peut-être voir Virambo et boka ngona moi douceur na moi tendresse mo quotidien et il fallait qu'à Virambo en fait et ça ne moko pena babilo musunga mona salaka des fois il faut que yo moko mu créateur ça fait pas danse hein donc banda robino mundibu na banda carrière ba danse tout ba mona ngamo na créer ngona ba cri tout ngamo na créer tout. OK félicitations c'est bien hein? Et système ya ba live voilà na Instagram yo mo ka ratonner pour en repeso matisa ope ba followers hein. Ce qui n'a pas bien aloba lisusu ba robino mundibu alobi
moni ntango na bandaki kosala barep na nga na ndako na nga na lemba wana osala basystème barep moko boye ozala na lipapa tolakisa mpenza donc no nde torepetaka coulisse ya coulisse bato ebele na bandomona bacommentaire na bango bando ozala bien te miziki nini bando ofingafinga mais lelo na plaisir na komona bato tu bakomi kozongo bakomosala barep ya bandako baoposte komokoma mpena chaque semaine ezorate tozomona keno baartiste omonake rep ya palais bazosala balive banini donc voilà donc nga tolinga tolakisa kaka na bato bato badécouvrir mpe mo nde tocréaka biloko ndeni tozalaka mpe na basukulisi na biso quoi donc ezala mpe bien tozalaka a contact tout le temps na bafanatique na biso parce que bafanatique oyo lelo soki otika mwa temps moke operdre bango donc il faut balive bongo ezalaka barep babiloko mwa babongo ezalaka mpo ozalaka toujours pembeni na fanatique na donc musique ya lelo eza donc eza na vitesse moko ezokimela donc il faut olandaka vitesse wana soki osalika mwa erreur moke otikali nsima Robinho Mundibu oza na nsima ya noir et blanc yo mo en blanc na tio mpe na nsima noir. Merci. Pour ça bien, on a style nayo en tout cas. Merci na ba nyonso bazo landa biso ingratitude et ça quand on y puis ba focus yo mona ya mabe na vie ezala nini parce que ba témoignage peut trop ezala rotika pe mingi ba téléphone ba bazo pe mingi ba relation et tout. Qu'est-ce que tu déplores par rapport ya ba entourage yo biso dozala na mokili? Ngai ingratitude na mona mutu soka asala ingratitude envers nga na mona ke a kizengi bo eskizenga peut-être kotanga kombo kizengi bo ese mutu soka za ingrat et si toi asala ingratitude ngo na ndenge ya ba télévision bo na mona ke a kizengi donc mutu abongo carrément na che na ran bateau ba fanda na ba scène pp. Donc il faut avoir un traitement mental quoi. Donc ingratitude pour nanga na kenda na moi anglais en fait. Mais on gère yo mo vie na on est na carrière na. Na ebi que des fois na zalaka mal compris et lo kwa liboso na za même na famille nanga même koya nanga na mokili ko bota ma za mo na moké na za mal compris na bato ebele peut-être na zalaka mo na moko otango ya na mokili et dérangeaka bato ebele donc déjà na botama na ndinga famille na za mwana deuxième femme déjà peut-être tango maman nanga mema azemi nanga et dérangeaka tam susu mère aliboso na ba mafanto na etu tout na ebi que et uta déjà depuis kuna et na sala effort ya ko forcer na batute mutu te que mutu mokili ndeza bo fo lu ko comprendre nga kaka na tikaka temps hein la tête à na ebi que temps et réglaka makambo ebele na mokili donc eloko moka ya makasi ya liboso na souffrance nango ezalaka mal compris bato ba comprendre nga te en fait ba comprendre nga te puis bato balinga ba mona nga na sala kaka nde bato nyonso basalaka so na sala makambo ezali ndenge moko te na bato nyonso bato bajanga des fois er moko na ndenge na bango orgueil na moi bandenge ebele en fait donc na yebi na souffraka na eloko wana trongo moni na tikaka temps sikoyo na zwa eloko moko ekoki kokorige lenge eloko wana mito ya bato eza kaka temps nazalaka patient na likambo donc voilà. Vraiment. On parle avec notre artiste Robinho Mundibu Okomatanga lelo Okomatanga na moko mal compris. On comprend que nazara tout en mal compris. Voilà, bien compris. T'étais mal compris. L'enzete, le Omatanga. N'est pas ça la maramnanga, bah on comprend nango après. Ok. On dirait que ça n'est pas bolingo trop, hein. Na muta bolingo trop. Na linga batu mingi, puis na linga omona batu bazala bien. Na linga omona muta zala bien, batu basekaka. Na linga omona batu bazala bien. Ça la nga bien te omona ki muta o souffrir. Wane yangati. Bâton dur na studio non, ça bâton. Pesa la bâton. Bâton dur les arata on a oyemba na butu. Ok. Tant on a ça na télémi na o souffrir. Kolukwa koyemba na butu. Bon, enregistre un peu mingi na babutu, hein? Mingi na babutu, des fois, ça a selon disponibilité ingénieur et tout des arana butu, tant que balali jusqu'au télémi, tant que ça. Aujourd'hui, je raisonner mélodie, moi, fait bima, et l'autre, moi, fait bima, donc, au téléma, peso yate. Ok.
surtout biso toza pena bato toza bakomelaka biso mingi de yo moko moto ozocompose biloko na yo yo mosa biloko nango bandima ngo bato bacomprendre yango donc mosu kotelema bote elebi donc ozomonaka ingénieur aonimba donc wana ezaka pena batemps moko oyo nazongaka mpenza mutu nazongaka pena ke de na boye mbongo na ozwa na mosala oyo nasala mpenza bablage te en fait donc il faut esala mpenza makambo moko ya malonga oyo ekozala basouvenir moko ya bien donc batemps na ngai mpenza batemps dire mpo na ngai ya bamoment oyo natelemaka na kati ya cabine des fois tant so mwa cabine mwa 1 mètre sur 30 et tout soit c'est 1 mètre sur 2 mosusu mpe tant so mona 2 mètres 3 mètres donc ça dépend donc ya bamoment moko oyo ya pasi mpenza mpo na ngai quoi. Par rapport à Yawana, on peut déjà Robinho après tout ça, à Foutiolem Msumbo, on peut bien ou bien négliger œuvre en ayo. Et comme on a début à ma carrière, oui. Et comme on a début à ma carrière, mais bon, on est à début. Aujourd'hui, je suis un artiste qui se respecte. J'ai de la chance, il y a que quand les alliés tu n'as pas que le verbe bateau le lieu commandé bateau verbe parce que pour la potentialité nanga pour la savoir faire nanga et voilà manager Manu Matondo mais c'est EPM Manu Matondo à fond prodige donc ngana est toujours donc on dit collaboration disons depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui on est ensemble à Banda il est un producteur nanga et puis aujourd'hui c'est mon ami mon frère mon manager et voilà. Tant on a l'aime sous soi, on peut aller banda toloba. Quand on a qui peut faire salir featuring na bango diamant na piscra non on connaît ça na comme Kimi featuring à autre bimisa. Tant on a batali banda de basala l'aime sous baza ini pour l'aime sous bimisa et lo mon boy kanga biso na na Congo biso presque artiste na biso base zara l'aime sous polémique quoi salaki boy vision ya batu ya banda par rapport à biso des aki l'aime sous moi kala tout le monde a vu beaucoup la sarena rambo ba misimo lo romo boto ko mona pe le ketu ya Robinho Mundibu koto pe Bill Clinton na eka boaki me Mundibu abini et kangi quelque part au milieu de par rapport à polémique pe marche ya artiste la biso culture wana toza na ngo penzate biso culture wana toza na ngo penzate po toza déjà ko kabwana na kati en fait toi déjà ko kabwana na kati et to preuve en état la Congo ya munene trop tango zo lobeta sola ko ya musique congolaise donc photo chambala moko balumbashi to chaba goma to chato Congo ya munene trop en fait Congo pour nanga logo la déjà na état d'esprit to zara au kabona déjà faut qu'on se le dise to zara au kabona to zara unité donc quand la musique était na makambo ebele to zara déjà au kabona et pour nanga na monaka nde batu musu tamsu ba telemela au Congo kabona te peuple congolais Congo faut kabona pour nanga na mona Congo faut kabona pour Congo évoluer il faut Congo kabona oui pour tous ça déjà au kabona ah to kabona parce que la ninga so ninga so to ebage moni mutu so zo ebage to ça ya au kabona au moni que to bando to vivre bien mais soit to vivre na ninga hypocrisie ce n'est pas bien fait et tema to beti sur la Congo to ça ba congolais peut-être ba omona Robinho Mundibu liboma de ba jijanga te ba comprendre tala mundele o yo 50 to le gâté na ba na congolais à 100% donc pourquoi Congo faut kabwana na la une fois papa na biso né mwana ntini ba jije moi marque mais là bano landé trop et puis na o senga zonga en fait abungi moi trop en fait na o senga zonga azana na mo ba philosophie na mo ba mona ngo moi faux en fait mais ça je pena ba tuba ba luka ba capter c'est très important pour nous les Congolais parce que je suis congolais j'aime mon pays qui est le Congo en fait parce que mboka na biso tozana on kayango Congo en fait alors baba en fait Congo il faut ekabona ndenga pe na lobby lelo balu baba koma na président na bango ba swahili ba koma na président na bango bangala parce que toi on a 4 langues dès que toi on a 4 langues 4 présidents to koma pe na 4 présidents au mona ke Congo eko évoluer parce que
soki tolobi lelo naza politicien te bolimbisanga mais naza ka patriote opinion c'est normal donc voilà soki tolobi lelo démocratie en tout cas démocratie tozwa yango lelo te naza hypocrite te nga na oloba donc tozwaka na mo ba hypocrisie et tout la République démocratique du Congo donc démocratie bandi nde koya muke au moins on doit féliciter que il y a la démocratie donc voilà donc bandi koya mais pour tozwa ata à 70% démocratie wana tozoluka eza penza lelo te en fait loko les a lelo te tozwa to comme penza ma république bien établie na ndenge ya démocratie to jouer na concurrence Congo kozala moi muke sauver na ndenge ya concurrence tango baluba ba voter président na bango moko bato Équateur ba voter président na bango o bango balingi tango baluba bazomona ke Équateur ebongi bango kunezo bongate kalma ba banda kotelemela oya bango wana oya bango pa kuluka sala effort abongisa ndenge baninga babongisi banani ba gagner na kati ya jiona peuple congolais et puis Congo ezokende liboso omona ke non kimobola oyo biso artiste na so biso artiste parce que logo oyo kabula biso ya kimobola en fait zanga kimobola e kanga ba esprit na biso et tout kolingo mona muninga progresser te muninga so akomi bolo kongo misa amati comme akisi et tout là kimobola en fait parce que to mona ke no mutu so asombi mutu ka nda komi star en fait na Congo donc voilà au mona ke tango oyo République démocratique du Congo ebongi évoluer na développement batu pe ba se développer mentalement en fait au mona ke makambo zo lora ba featuring ba collaboration e ko ya nango ba bandu ba beti mo lo mombo ba swahili pe biso ba otika omoni de ba no mona ba concurrence on e bandu ça donc ya yembagi na mwaza to lukana to président na ba pa ki a chepe paquet misa na biso pa koto ya bima ba ko lukele featuring na artiste mo États-Unis abimi pe donc Robino moko bo pe ya kota bato bandundu pa bimi kuna somo do ya kanga kote wana omona donc ça sera toujours le Congo qui va commencer à gagner donc Congo a tellement munene pour mutu moko ko gérer yango président moko ko contrôler yango en tout cas à chaque fois to ba no changer ba président ba mandé ba no changer to ba o aleka ka saki le côté o mutu o kutu aleka o kutu akuti ko longwa ne yende kutu o kutu esiko ye kutu te donc to ba no sala kaka na ba contradictoire. Je suis pas un politicien mais sauf que non. Sauf que tu vas au coca. Au fin de parlement. Pour bakaza ka pena monyo za na webele. Te mais pona ko pesa juste tamo ba conseil na ndenga musika na ndenga mo ba vision monter le na soutenir papa na biso ne mwana ntime. Ozomona na gouvernement azate asalate mais quand même apesa ka idée moko boy bat ba monaka e lokola abandi. Non que ça idée moko boyo na ebi kende na boye ba congolais. Na ebi ke ba congolais belé. Tous on a problème à opinion. C'est ça le Congo. Voilà. OK, so ebi maboye ça bien. Continuons de parler de Nzete zo évoluer ndenge nini. Tous ngo wapi ba actualité à Robinho Mundi Bwezani. Actualité tozali na ba concert faito kende kobeta déjà na kota est mobimba wana troisième vague troisième vague kutu te biso le bloqué biso benza bien zaki nini catastrophe naturelle le salema ekona un volcan et voilà donc yango pe na profiter pe na occasion pour na ko partager douleur na bande ko na biso ya Goma to ça ça qui on a ba émission soutien na ba internet na Amani Fagina après festival Amani nazali na show mususu ba show mo mi baleka na Goma na pito ngato kota Kisangani Rwanda et puis kozonga boye mais il sali que non que moto faito ça le même parcours il y a ba production wana et stopper moi mon vie catastrophe ezaki kuna volcan et puis na ndenge troisième vague il y a pandémie coronavirus et sali que moi makambo belé na part na biso coupe na chiffre neuf faisait un peu stoppé et sauf que nzembo na biso nzete zo évoluer bien va continuer toujours consommer en gros ils ont ba plateforme et tout il y a téléchargement et vidéo ça on a la chaîne na YouTube donc va continuer toujours consommer en gros et toujours préparer les bino toujours album na biso noir et blanc et là ils ont retardé toujours album noir et blanc qui est juste ma collaboration en fait na lubaka album Moana, c'est un album de rêve.
eza album moko ba rêve nanga banzete utika wana non banzete za ba des à côté en fait banzete za na nganga donc moto kanga na mutan OK zomona mais ça a la structure en noir et blanc eza mission eza na structure en noir et blanc bon pour nanga OSC bimi eza na OSC bimi eza ba bazo consommer déjà un album tant to ba album so ne to présenter nga album no ba photo likolo ya mesa pour na yokas na za curieux ko luka kotala ba photo na kati album na yo il faut za ba photo na mona te soki uchilinga album tamsu na ba première photo ya ba photo na sina mona monte na vous allez intéresser te donc un album donc c'est l'occasion il y a surprise donc voilà ou ba yoki on ba yoki te ya muza album noir et blanc donc le gozo retardé album moi mukezaka ba collaboration toujours luka ezala na kata ya album na biso noir et blanc et lelo mona ke non l'album est belé ezobima ezokozwa décollage penza te pour ezana manque ya ba collaboration en fait donc les artistes congolais en tout cas faut boluka bo sala moins effort ya koluka ko développer culture wana koluka ko sala ba collaboration c'est très important mais on dirait que ça peut vite kolandi ça peut lelo vite ate lelo vite mais quand vite au monde a peine niveau ba bando doda pas bana moi mike ba bana ba kimbasani mambo vite le monde quand vous calculer comment comme le rôle États-Unis donc muto akangi te ko ngamutu na kangi na fandi de ate ko o mona mutu monga bimi kaka bodongi ye kaka ko donc kongo to ko moyo kana banada zo comprendre la côté si doit beti plan na ba zo yo kae etamso artiste mo mona ka pe danger mais ba yoki na bango ete nzadi donc voilà Congo komi nango donc fanatique ya mutu ate donc ba tout ça là comme makamo malunga ya bien ba sepela na bango ba yoka na bango yoko mais to komi okena suka mpunyo se pas censé na leadership te parce que yo depuis beta vocal mo bima na maison mais comment peka mutunyo so mo na pose wa point na ya mo ka robine kote simba oui cause la peut-être leader des appelés dans mututu mais faire quelque chose mututu a ça quelque chose en fait mututu se fois tenter car en vie mututu faut tenter car en vie alors faut bien tenter hein autant on a pendant aux amours strict il faut bien tenter tenter no ka bitanta tata po ya sala ke simba ke sintia créa ki plateau na créa ki chaîne na et alors nga pe funa lukape place moko bona ville kuna na immeuble mona ozanga mbongo futa ba loya ba vous comprenez donc faut bien calculer faut bien tenter faut aux attendre à yo expérience ces alors call ça va relation donc et tout na terme inspiration il faut au yo kabaninga donc sous-estimer nzitete c'est ça ngona batu ba sepela na ngongi ngwana ndeni batu lo moka ngongi yo pense pasteur que mi sa pasteur ngongi ngo ba danser pembeni azaka ye moko to abina musique na ba pasteur belé babina musique nanga sauf que ye ndazo a médiatiser yango ba belé tika mundibu ya musique ya masano loba yo sakana kate musique nanga la musique ya ambiance ya sentiment ya masano ya bien voilà donc ba bina kango na mukete na ko ba presque tam so ba pasteur tout on dit na ko ba presque ba pasteur tout mais quand même na suka la moi parce que musique nanga za ndengo sekiboy c'est ça ma musique en fait loba yo c'est karaté beaucoup de fans d'attendre oh mais cet enfant là vous écoutez ça c'est quelle musique ça mozo yo kango ozo ça c'est quelle musique ça mozo yo kango mukolo kuta on a fait moko boye donc au kamwe donc voilà ngana za na plaisir moya ko mona ke non nazala pena invité il a fait il y a 3 fois na événement moko bo maman Olive première dame na biso tango ex première dame na biso tango za première dame dans la invité na ba événement et puis na plaisir que le malgré tout ba position yo na ke no beta na ba fête ba mikonzi en fait l'autre fois na zaki na fête ya anniversaire ya papa na biso Pascal Niembo le défenseur des opprimés donc Pascal Niembo na pesi ba salutation pa ezali motema ya mama Sarah donc tout ça là qui wana donc artiste tout ça qui na moi artiste moi belé mais à chaque fois
événement moi à chaque fois événement moi ya bakonzi mundi bwazanga kate pour bazanga na besoin tchana misu beta osomona parce na sala na plaisir ki na sa titre moko boye ya style ndombolo tchana no botilelo ekanga ici la kate en fait. OK. Donc soko sali des bat mususu bazalaka mpiaka na tant tchana no boye za na tchana no boye azumbongo lelo donc rêve nezalaka yango moni ko sala ba titre moment tchana no boye bima banda 2016 ti le 2021 ils ont continué toujours. Bon moni tant nazali na hotel Accor Arena ngako to DJ salanga surprise ngako to cha yango te pour la mona le temps célébrer ba cha yango bo mezayi lokola bombe betaki. Donc faut ya on a lobby quand tu veux faire quelque chose il est permis à faire des choses. Il faut bien faire des choses en fait. Tant que vous calculez bien au monde et vous en a place, vous avez sous-estimer. Il y a une nzete ndeni ya koyemba nzete biloko musique nini yango nzete mais nzete o chena nani o elongino bimanya katikati nga rendre nango na préféré nanga na rendre hommage na nzete ndetika ba nzete nyonso za 2021 bandi bazo rendre hommage na mwasi ba rendre hommage na mambo ebele menga lobite na rendre hommage na nzete kefa ba filmer ba nzete au réalisateur fa nzete za pe na kati ya clip nzete nyonso yo lobial bazo ya mikie minene milaya nzete za pe na kati ya clip to chaki yango mais to kai pe ko chate to chaki yango ka pona ndena lobi na za des fois mal compris mais nga na yembi nzete ya nzete oyo et pe ça biso ba fuiter en fait donc nga na yembi nzete oyo ya slogan na biso ba congolais changa nzete zomo nga na nzete wana bon na sangisi en fait na sangisi nzeto ya ke mutu ta mususu a monsieur matsa nzete na no te biso mutu abi matsa nzete alobi nini il va te faire balader donc à la queue nzete à dollar nan nzete ba 50 nzete pour voilà donc nzete à dollar ba mama balukaka nini nzete $100 pesa ya somba kabelo na goto papa baluka nzete te fa tu peux papa baluka nzete ya 100 balles kasi yango zo mona ke cha elikia na mbongo nanga okomata nzete ba papa baluka nini nzete ba papa baluka ba $100 baluka mbongo je tiens elikia na mbongo nanga okomata nzete donc cha elikia na onga na oluka donc ozwa te nzete ngo ezasko ya ndenya manga ya otemzo to lobi auti na Europa aye na Afrika koluka nini koluka nzete surtout en Afrika ba nzete etonde bele ekiseni ya minene ozwa ba forme tout donc inspiration na zo temps dans na Europe na makambo na oloba on a 6 millions Abraham et pas azolanda biso ayebi penzetango ayebi za pe na Europe ayebi ke so ba uti kuna Europe ba nzeta minene ya raté omona banzete banzete ivele kausa ngo donc ngana otumula ba européen te mais na so ba filmer ngana lo ba ngana monaki na uta de France ko kineti Belgique na mona ngana mona matondo bino aneni banzeta gayare ba gibayate yango boya ba trop na Congo koluka banzete po biso ta ba grimo elongwaka ekata maka ekoti bateau ekoti ba bateau ba kir dans la poto ba grime ba kata banzeta minina ekipoto do bayaka mindele bayaka koluka mwa OK je comprends donc na kenda na concept na moi musique nanga ba tuna parler ba seki donc voilà donc musique nanga yango musique nanga to seka avant tout donc yo koluka te o imposer nga o ka yo lingi ba tunyo su ba sala yango nga pe fona sala te musique nanga eza vision nanga so ndongo expliquer nga faut que ndapena bato balinga ko tia mo ba bateau sur le roue wana ya côté bakanga bino ba disque na bino expliquer ba on zete o kana yé seki boy nde nazalaki na sensi nde nazalaki na bango boye enatie mpe na nzembo na nga esensi ekanga nga plusieurs fois eza par rapport ya ba incompréhension moni mutu na vie akolaka nde na biso ekeno moi j'apprends en fait ezalaki ntan mosu omona donc bande ko expliquer bon bien sensi baza mpenza baza na droit yake avant kuto enregistre nzembo bango fo baya koyoka na studio sikoyo ntango nga nakende to na bita loi wana nayebi te naye kotelemela loi na bino te mais artiste aza moto asinspiraka chaque seconde donc à cause ata mosu akomposaki eloko ne boye siko tobanda obenga bino boyaka chaque jour mais alors tobanda osala ba 4 ans na bastudio mpo na single moko
ponga neti nga moto ni na boba na ba réalisateur ba ingénieur so ba lembanga ba kimanga dona modifier ata mzunze motikale à 4 heures nze bofwe bima na modifier OK na modifier ka trop si au moni lo bino bokangela ngeza ba modification tamzunga na côté la bino ngana okotse la bino na okotse la bino nzembo na délai obino bokotisa ki bo senga tamzuzu il faut kota ou soit 1 mois avant ba autoriser pour faut bazwa temps za commission ba te bele faut bazwa temps ya yoka ba juger ngata mso mon inspiration msuye tamzuzu et la mano la taille ba danser ba la taille côté na yango te faut luka o changer na image. OK. So à chaque fois bando luka to la rabino ka ba version ba to ba msala ba 3 ans awa tala culture onde to komi na ngo mikolo na réseaux sociaux ye lisusu. Ozomona réseaux sociaux ye lisusu donc ils ont moi ba incompréhension selon ba loi na bon selon pe technologie ndenge pe komile parce que ba loi neza ba loi oyo ya kala et ça ba ani. Parce que la technologie peut les lois ils ont avancé en fait. Quand on est mis sur la mise, bakanga on pona bêtise, bakanga on pona kaka ba image. OK. Image biso côté là qui bango. Na auto ya go bimisa après, il fallait to zela oyo to zela oyo ya ba congolais. Parce que nga naza artiste. Dans ça la musique. Il y a des bandes mususu. Est-ce qu'il y a des bandes tango bimina réseaux sociaux ndé yeboy. Tant que nous avons tous les Congolais, donc ça dit confusion en fait. Tant que nous avons net nzembo na ngoyo souffrir sous na mambo sensi goûter. Goûter souffrir car na eloko moko ya muke en fait. Il fallait tous là délai o bango ba pesa ki faut nzembo ebima. Parce que biso déjà tout ça annoncer ki kuna na réseaux sociaux, na internet. De fait bima déjà kuna no date on toko kale teta mi bat bazela ka mundibu bat bazela single ya Robinzembo moko mundibu bat bazela ngolo ko album moko zo bima yango na côté na zaka na plaisir na nga makaso mona ke no so na sali single na nga moko donc so e accrocher dans ko la album moko bo ya accrocher ce qui peut accrocher de bat ba o jijango loko la donc moni asili azui zo ke zaka na ko single vraiment zaka na ko single. OK. Mais c'est pas quand c'était warandé. Merci beaucoup. C'est bien. Donc la porte on était amené été. Bon, on a évité peut-être fagina tambola moi bien bon na saika 20 jours o ngana monaki ya ngana beti. OK. Na tuna kipe mutu nanga manu matondo azaka pembeni. Mais no abi pena ba. Abi mais yo mo ya o sekani ka ko lula ko sekabi OK. Ngana o. Manu alo kwanga ya o sekani ka mais yo moni si o dina sani. Nanga ko teba nzeta bineza. Ye mugoto ebisingo ebite bakata ba grima minene ya kaka ko sa mabaya ba non de parler na yo comprendre que donc ils étaient quoi faut rendre hommage na ndete. Merci mon dips en tout cas tu comme na sukoto de voyager te corona. OK na ka souté. Bon on est là pour le moment on est là et ngai na effréné pe mambo belé na voyager pour la musique. Na lobara résidence nangeza on a fandaka awa na Kinshasa vie nangeza awa makamnanga presque tout ba business nanga makamnanga tout eza au revoir au déplacer et puis naza moto na yebi mbongo makalkila mbongo na ninga mukete kasi moto no de fois ça c'est normal na yebi mbongo na saka ba gaspillage ti yo peno imita papa donc na sala gaspillage ti Ozomona donc na ko sala eloko mobo na saka pe makampo bato ba mona te na saka eloko mobo bato ba mona osot pona na ki poto mobo bato ba mona kana kenda ki na kenda poto en fait te ngana kenda resika na kenda ebike na ke ko sala musala budget ko kota eloko ekoti na gape na pepele parce que naza de na botami na charge na mukina na kuti na charge na kuti na ko ya na nga premier jour na okuta bato kosunga déjà moi na jour moko na kuti de charge. Donc na blaga na vite vraiment donc na kuti charge na kuti bato kosunga donc en tout cas soko zo na nzela na en tout cas faut comprendre nga ke muto yo en tout cas ndaza boye aza na bato kosunga vraiment donc muto aza na bato kosunga ça que égoïste te aza muto penza calculer ka bien asibla betana ba petit nanga ba pacho na ba Fabrice na sana bango ba 11 ans bata pembeni nanga c'est ça so bato bongo siko ne ba bima ba malheureux na vie ozoko ba Cynthia bato bongo pe na sali 11 ans pembeni nanga muto bongo pe na fois bima malheureux na vie vraiment ça la rate donc nazana ba devoir yango moni na sala makambo teme na bo pona ko luka ko sepel sabatu quoi donc voyage ce qui a musique yé toko kende nende naza boye
parmi les artistes parmi les artistes au bazana ba nyongwa batu si na ondi mango te bato yo ba dit que na ba nyongo na bango na koya ko prester ligne toujours ka ba concert na ba nyongwa ba gabonais OK na ba nyongwa ba ivoirien ba camerounais de na zabuna ba nyongo na bango na nyongwa bato est tuku na donc ko baté en fait de na olo ba ko tout ils ont quatre calendrier de na olo ba boy ba ozala soulager en fait ba zo reconnaître surtout est qui sangani Goma nazana banyongo ya batu kuna donc na ebike no ba pesa ba cacher na bango ba avance ba cacher na bango il faut na prester donc voilà donc on est là na on ça le mo boté na kende kaka po na tourner yolela non na mutu ako sauf na mi sepel sana kenda ka Dubai na ke Dubai parce que kuna na mona ngoza mboka mo za ti lelo nzambe azana kuna à 70% na Dubai. OK. Merci Mundibou, salutation à Banani, Balandio dans la Capage Télévision. Tout oyo ba tala émission au balinga d'abord parce que tu as beaucoup de fanatiques, tu as plein de gens qui t'aiment. Biso pe ba otolinga ka otolinga. Merci et mon nana vraiment en tout cas. Ba salutation na batutu ba tala ka émission oyo. Et puis na katako katipe ko vote. Hein? Photo motia ya kovo boy simba ki on a posté ngo na okata na ngai na okata na okata le moment na regarder na no bazai na okaka application et ba biloko na bino boyeli biso na mokilo donc fallait na meka le mo bo mwana zo meka ngapi na bina meka na tali do na kovo pe na ozala na meko tali sanano na ba fanatique na ngande ni so ba osepela na ngana c'est ça que bien makasi parce que biso to abato peta bato balande la soko kondi ako kondi bopoani soko ye munene bopoani so kat batu musu baboyanga ka pona kata suki nde na koma na ba locks batu musu ba rasu ba fanatique na ngate oui c'est sûr ba rasu ba fan na ngate kaka ndenge na koma na ba locks ukoma trop kwa mobali uza komi mobali donc voilà donc avant ça les locaux moko bo donc il faut na calculer bien donc na ko gagner na locaux soit na ko perdre na locaux donc voilà d'abord avant nous avons un musicien et loko liboso nous avons un musicien un artiste c'est lui qui est pour les autres. Et donc on peut expliquer na bateau baza tout autour nanga donc je suis d'abord pour les autres avant tout. Donc voilà pour le moment nous allons garder nos balox nanga bien qu'il na caché on a moi kaguluki donc voilà et bah merci nanga na bateau tout bazo continue toujours ko soutenir nga Robino Mundibou na bandi d'abord na les patrons Bogos Abed Achour na pesi bah merci à trop il est toujours des mots le bail toujours avec Robino Mundibou. Na PC ba salam na PC ba merci na les défenseurs des opprimés Pascal Niembo on est toujours là derrière toi et Pascal Niembo motema maman Sarah je te salue et je salue aussi les patrons des patrons Aigle hein, le président Olivier na PC ba salutation pa yozali na saluer mon grand frère Ricky Sengele. Et na Belgique, on a salué mon frère depuis États-Unis, Guégué Mogrosso, Maître Botamba, toujours avec Robin Mundibou, je te salue aussi mon frère. Et je salue le président Yves Soal, hein, le président Yves Soal, na pesi bambote, président Nabiso Abagène, Nangambu ya INC, na pesi bambote, et je salue architecte Géry Tansia so na bina bando saluer na saluer batebelia donc na ba on attend ba kombote je suis toujours avec vous papa Godé Mutamba ya Mimi Mutamba je vous salue aussi et voilà je suis toujours de cœur avec vous ba on attend ba kombote je vous aime Betty Pitilo Ravi Kabasele on est toujours ensemble. OK. Merci Robin Mundibou et Tozela. Je salue aussi Jancy. Londa. OK. Comment Biso à la Capage Télévision. Voilà. C'est très bien. OK. Merci Robin Mundibou. En tout cas, merci d'avoir Onion Sobalandi Biso. Vous consommez Nzete, vous avez Nzete Zawana, c'est notre artiste. Tu vas revenir encore, hein? Ouais. Merci en tout cas. Merci pour notre soutien. Merci d'avoir Onion Sobalandi Biso. Vous s'abonnez massivement. Vous êtes partenaire na Biso. En tout cas, merci la chancelle Mbemba. Place Union Sozali, Bambo Teno Yangoana, merci d'avoir Onion soutenir na Biso, Papa Dior, Boza Ebele, ya José Moulumba Motema ya Barça, Boza Ebele, Papa Raoul Boukamou, Bakassi Boutique, Maman Rosette Nzouzi, en tout cas, Banga Ebele, surtout Bandi, on peut awa, disque. On est de Kierna Studio Ndiaye, en tout cas, JP Kiss, l'artiste. Ah oui. Donc, ingénieur full JP Kiss.
Donc voilà, ils ont Azali Moko Oyo, vraiment donc Oyo a contribué trop na carrière des artistes congolais. Ngai na lekaki nazalaki wana voilà za ndako na biso ndenge plateau za chez nous soki pour mo ekomi net na ndako na biso bien que yum to créer ngo mais soki pour mo ekomi ata ko soutenir financièrement moralement on peut toujours soutenir donc ingénieur JP Kiss aza bien qu'il a sengi binoté pour mais ça na ko sengate mais les artistes il a besoin de nous. Tango ya za la po na biso de même peu en retour biso pe photo to za la po na tango yo a uti ko civil studio ndia uti ko civil problème où il y a incendie donc voilà na ebi que no ya za mwana nzambe déjà bandi retrouver ba solution et voilà les autres de bien je te salue. JP Kiss na équipe mobimba studio ndia Papi Mukalai Batunios Bazarakuna Bamak Binonios en tout cas Binonios to 5 minutes de pesino bambote belé to lingi binomingi merci ba obatali biso en tout cas plateau ya Capage télévision ils allaient vraiment trop fidèles na ba biso et ça la biso vraiment bientôt continuer au percer 100K une année ya nzambe zalara oh ça la ndenge nini ekende nini te 100K une année wana pena ba nzambe ba okende biso pe to beta Lyon na Capage télévision be dans Lyon ya ba abonné 1 million d'abonnés calamité en tout cas bon continuer à soutenir un artiste Nabiso Robinho Compé tous en a Mignon Abraham Aza Awa ceux j'en sais un bien aux zones qui dans les sous ça vraiment bien merci bye à la prochaine au revoir. La Jaqueta Women's Blazers, faites de choix responsables audacieux pour être élégante et stylée en choisissant la qualité. Femme, notre marque de blazer, la Jaqueta, renforce votre confiance en vous-même. Désormais, vous marchez avec assurance. Chopez les dernières tendances avec notre ligne des vêtements qui propose aux femmes un vestiaire de vêtements beau, durable et accessible. Passez vos commandes sur WhatsApp, Facebook, Instagram ou encore sur notre site web et nous vous livrons partout dans le monde. La Jaqueta, c'est la qualité des tissus, de confection et des services. La Jaqueta Women Blazers, le meilleur de femmes. Mam, Bariva, j'ai lié. Maman Zala Bopedo, moi la paix à Zala la Bopedo la vie. Tout est à 2021, bah à Julien sur la marque liée, bah basket, bah sondage, des zéro à qui. Pour ça on a le mbangu, boya, ah on a marque Lyon sur Ezali. Maman bomisa bana oya ngonde bekasi ya bana. Maman Elilo. Chez Mam, pour une tenue tendance de saison qui donnera le ton à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Notre adresse, avenue Kassavubu, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Alléluia.
Alléluia Nzambe. Alléluia. Alléluia Nzambe. Alléluia. Moninga ngala moye. Alléluia. Basala nyoso pona ngaye. Alléluia. Babete yo pona Nzambe mala. Sanzolama, oh Sanzolama, eloko nyonso esalema na liloba, bambisi na mai, banyama pe na zamba, kasi pona moto yaya na ngai, osalaki réunion na molimo mosantu, na Yesu Masiya, libanga na tsalo, bobokela ngai, nelilingi na yo. Longo! Oredeso commercial Kinshasa. Oredeso est un complexe commercial qui dispose pour vous d'un flat hôtel ou mieux un sanctuaire tranquille, élégant et luxueux avec des chambres haut de gamme tout équipées où vous pouvez vous offrir un séjour confortable et relaxant. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. Vous cherchez un endroit pour vos réunions ou conférences? Oredeso dispose d'une mini-salle de réunion parfaitement équipée avec une capacité d'accueil qui répond à tous les besoins. Oredeso commercial Kinshasa, c'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter pour une élégance sans compromis. Et notre agence fret et transfert d'argent vous propose un service rapide et de qualité défiant toute concurrence. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la Maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. Et puis en France, 29 rue de Paris, 94 190 Villeneuve-Saint-Georges. Oredeso commercial Kinshasa, au service de tous. Capage TV. Capage TV.